Voilà, dans un instant, vous avez vraiment ébélé, vous avez été na bino pour la émission na bino Kairos. C'est une belle émission, je sais. Nazolo bayango par rapport à la réaction na bino, par rapport à makamu na bino, par rapport à la message, puis à l'appel na bino, ne besoin ko benga biso, raison pour laquelle tininga ete mukona lelo. Na confirmé yango que non, c'est une belle émission. Na bisi bino mbote pipa iwapi bozwa mini, habité ozami na kati ya bus. Ozami na kati ya bureau na yo, ozana ndaku, na salon na chambre, ozotala ngo likolo ya, ozotala ngo na téléphone na yo na yebite. Place wapi, ozali kotala émission oyo, ya on a profité na biso kaka mbote. Bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure. Au côté de l'émission Oyo, tout ça pour la Congo Suisse Télévision, vous s'abonner massivement, et puis vous partagez ma vidéo comme Ndenge Zala Kaka. Moi, les sungi toujours, au fond, il y a un kubo, et moi, stress, confinement, moi, stress, nanda kupongi, et là, comme ça, les athées, comme ils l'espéraient, Oyo qui le balanzambe, et ça l'a bien et fortifié, yo petit kabola pe émission, on a, les copains, banako. Je remercie le premier citoyen de l'entreprise, lui c'est Maître John, les boss de tous les boss, les boss de tous les boss, double brassard, des entreprises, des grandes chaînes, ne pourra pas dire aussi un grand merci à notre superviseur de tous les temps de chaque jour, lui c'est Papi Lokongo, que je remercie infiniment, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous, on est ensemble, il n'y a pas de souci, merci à Osé, merci à mon réalisateur, merci. Na battu sur la émission. Merci pour les fanatiques qui a donné compte de partout dans le monde entier. Il y a que vous êtes belé, les fan club donné compte d'Angola. Azapinana Bino et Longo, tous ensemble, il n'y a pas de souci. Nous avons ça là quand je te recoupe. Nazanga de mon côté, comme d'habitude, il y a Kairos, ces émissions de mon côté. Il y a Motumi Balete, il y a Batou belé, donc Bisson a Bino, tout ça la émission ensemble. Tout ça pour un prophète bienvenu déjà. Nalisanga, il y a Bande Connaissance, Bazana Bisso. Au cas déjà, moi, sommes besoin de Nassé, Bachantre Nabisso, Bazali, Bazan belé, prophète. Et il bola mon émission. Merci beaucoup papa Donakonde. Na sepeli penza na moi liloba oyo o pesi biso lisusu to lobela baike baenyo so ba landa etando ke pe inene. Voilà. To loba na d'autres termes bongo. Merci vraiment beaucoup na liloba wana na remercie vraiment merci pour la parole. Voilà, merci. Le but aussi déjà pour la première numéro et to zongi lisusu bonne santé. Santé zaka malamu, santé dérangé bonne santé na yo, bonne santé à Lingomba et za kotambola ndenge ni. En tout cas vraiment santé à Lingomba papa Dona ezo eza malamu pe santé na ngamo kimia alors Nzambe aza en contrôle ya makamu nyonso ba santé na biso bana CV na pesi bana CV ya mbote donc esika bozwami bolanda biso vraiment na boke binyonso merci beaucoup pena pour la opportunité de sous pour la seconde numéro merci papa Dona. Voilà, Bible lobby était avant les cambonyonso to komisa kombo na ye prophète Nzambe. Ensemble là au Bolanda biso au kamba biso na moi le sambo mikie et puis si ma nzambe pena akoti sa biso na kati ya lisolo na lelo parce que thème ya lelo bon to ça la ka ndenge no mo singaki mo ka o bino mo singaki boyebi ni bo singaki ka o bino bo singaki ya on a ko sala lelo au kamba biso na moi le sambo moko comme ça pe banenya ko bana émission na biso to ko bonde les siko zwami en tout cas na ko sepela zala concentré nkolo Zambe pambola libota Lola zala kofungwama parce que osa mettre à tous les esprits visibles et invisibles. Le Père de tous les esprits. Kolo na bolingo pe bolamu na yo eza tellement belé. Yahweh tikete na Kairos oyo et amener batu na chemin ya délivrance et même batu na kokangwama et même batu na koyeba na mozindo kolo na bolingo instant où est tellement majestueux pe instant où est tellement riche pour la biso pambola papa Dona pambola équipe mobimba pambola même le premier citoyen ya chaîne oyo papa John pe moi sinaye Micheline pambola bato nyonso baza awa pe o balanda biso na ba métro o balanda biso na ba train na likolo na ba pepo pe o nyonso balanda biso na Kinshasa pe partout au monde nkembo na yo eza la partage na biso armée céleste bundela biso tout combat visible qu'invisible na kombo na ngoya Yesu Kristo to le bibongo amen amen. Voilà. En
tout cas, oh, tout ça, je suis parce que tu as dit que non, déjà, les Nzambe, les bons déjà couvrir, ils sont maquillés dans Nzambe. Parce que, ensemble, on va voir dans biso. Tu as bien maman dans mon zindango. Oui, que le sambo est fortifié, batou. Attendez, le sambo c'est bon. Est-ce que tu as bien tout quand tu as le yembo, mon bois, tu as mon cousin avant que tu aies là-bas, moi, le yembo, moi, tu as mon cousin, tu as ma biso sur l'adoration à ma casse. Nzamba Pamolo, merci papa. Voilà. Ceux qui kuna misape a remis à Telabiso et les Kébélé, aux Alamadam Mingi. Pour les consoler, bana zirika. Et consoler, bateau, bakufaki, bakufelaki. Soit eux, bakufaki. Voilà. Na ba famille etikali wana bazwa consolation. En tout cas, bola mwanzambe les Kébélé. Nazo ebate, nalala na mabele, nakota na terrasse, tona baluka na potopoto. Nazo bate papa dona na kota wapi les Kébélé tellement pour la MDC. Voilà. Nazo initiative à kota na bola mona nzambe. Oko sima mosusu na vinanga. Kasi na kompito pour les Kébélé. Nazo initiative à kota na bola mona chama. Moko sima mosusu na vinanga. Na yoki moto pasi les Kébélé. Bola mwango, bola mwango, bola mwanzambe, bola mwanzambe, nana la kiola la kite, seko batelanga, nani mbaka yo nimbaka teo, solo seko batelanga, nabati bisiko zwakama, bola mwepesi kolela o. Nabati bisiko lokotakanga, bola mwepesi esa bisonzi nzambiwa, palisangala masonzambiwa. Bola mwanzambe, définition ya vie na ngai. La bonté, c'est l'essentiel de ma vie. Seigneur, Seigneur, osala nani, napesa na yo nini, opemanga wapi. Olu palata chomeni, ula muliki ya mimi. Lamona yebi na nzendo, ula muna yena binanga, akokuma yango bisika mini. Asolo muleke lule, yoka lebo ya botema nanga, ula muliki na binanga, ula muleke lule, ouvema, leleke lule, la botema nanga. La cité du bote na mai. C'est la main pour le temps. La montée dans la main. Ah, ça, j'ai battu papa demain. N'Afrique comme la madele. Non, la madele, Christ a été ce comme ça. La madele, elle a fait pour faire pied. Na éviter celui qui va avoir les amours à promesse. Mais elle a eu des amours à promesse. Yamo. Nasala kasuni na ebite batuna France nasala kasuni mususu na esala nyao na toka na kusongo nasala kasuni ngayo vraiment nasala kasuni nasele ula mukamati mefi bochere
que bola manger les belé prophète oui to boya ngoti mais to mona ba bazo kufa kana coronavirus na Congo pe ba bazo kufa mais le bola monsieur belé ba bazo kufa est-ce que c'est que bola mangozo ma va yo mo ba musu ba mona ngoti papa moi na temps to za na temps prophétique voilà bola ngoleke belé na bato bazo linga kolo bola yana Yesu bola maza mutu comme les Yesu de siko bato ba linge belé ba salele belé pe na bo solo yo wana mbe asa ba bola ba mususu ba bika ba bola na ba déchet na bato ba linga nzambe bango siko ba communiquer bango moi température atmosphère wana pour ba bika bola en vérité moi ba kozala déjà ba kufi ya ngana siko na moment on a yebisa bato nyonso ba partout au monde et que soko zo kama na nzambe belé appui nous nzambe au monde bolam ata ba sekio olata ba jipa milandi mana na muta shekina mais nsuka nango na mona bolam belé ya nzambe. Ce que prophète, c'est bien, c'est très bien vraiment parlé. Alors, par rapport à la temps objet de passer où il y a le coronavirus, il y a beaucoup de il y a piaka, il y a la crise économique, tout. Maintenant là, rôle il y a Moussali Nanzambe, rôle il y a prophète, il y a apôtre, il y a pasteur, il y a évangéliste, rôle il y a Bassan Nanzambe, il y a autre revivre les animes. Bible va la dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moment où tozali, même aux Satan, c'est pour la makambo na zoloba. Voilà. Moment où tozali, rôle à Bassan Nanzambe, na temps où et ça faut fortifier Nzambe et fortifier bana Nzambe. Pourquoi? Parce que comme la temps où on la Bible les uns la roi mo comme Ben Adam a tout la Élysée, mais Élysée moment où Pierre de Côti, moment où l'épidémie Côti malade de Côti, tout ça nini. Voilà. Mais c'est pas Élysée c'était celui Pierre de Côti na malade de Côti, on peut consulter na Moussa Nzambe, na ezali to ke lukanini Nzambe. Donc on a dit ce ça awa, to ku ka ba mo na se ebele et puis toyeba oyo nini ezali pour la volonté nzambe pour la temps coronavirus oyo parce que biso na biso na moment oyo tokota mozindo tozwa ba révélation nzambe et puis topesa bana nzambe toza na temps nini et puis tozokende wapi et puis nzambe alingi nini na temps oyo alingi lobela biso nini. Voilà. Merci beaucoup, prophète. N'a pas été vraiment par rapport à la réponse nayo. Les pessimistes qu'on dit là, dans le bani, nous parlons de balobaki. Balobaki n'a pas boyé. Frère Dona, comme on est ma prophète. En tout cas, thème au de soulever qui l'autre fois. Ça l'a quitté mon kitoko. Et les autres gens, tout ça la bango grâce, toi avancé, tous on est là dans le même thème wana. Prophète appelle à l'issue c'était kakawana les sika wana appelle à l'issue c'était. Quel est ton appui? On les a dit tout soulever l'autre fois. Et bah c'est que dans la grâce, kaka même thème tous on est là on a numéro oyo. On peut s'habiller les sous pena ni mola malam na ngonga oyo mutu singeli azala na appui nini. Prophète na permission na yo, na pesi moi quelques minutes. On a besoin quelques minutes à koyoka liloba. Oyo bisa biso na moment oyo mutu singeli azala na appui comme nani. Nzambe apambola biso sans plus tarder. Voilà. Bato nyonso bazotala biso makozwa Bible na bango. Et si vous avez la Bible na yo, au moment dans la Psaume 20 verset 7. Psaume 20 c'est là le chapitre 20 verset 7 à 8. Pour autant na moi Bible oyo. Pour suma biso Bible électronique oyo. Pour la moi rapidité. Total na Psaume chapitre 20 verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, c'est là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. La bannière sous Balobi, dans la phrase ceux qui s'appuient sur leurs chars, c'est là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous avons pas mon laïo. Et si vous allez, nani oloka biso pena na bokebi. Peut-être na biso maman likam na biso ezali, quel est ton appui? Voilà. Alors la lettre verset 7 m'a dit ceux qui s'appuient sur leurs chevaux, chars, et c'est là sur les chevaux. Mais biso nous s'appuyons sur en invoquant le nom de l'Éternel. Dans le nom de la Batou, baza partout au monde. Yaya, on s'appuie à la mobile moko. Mais il tombe en de ses valeurs. On s'appuie dans le monde, il y a un monde banque finca, et il y a un monde soit dans la banque Moussousou,
emela babindo bamadofa toyeki na bagénération na babiso bamadofa ya babindo ya emela biso bambongo tosapuye na bamadofa nazoyebisa mutu moko soki osapuye na kombo ya Nzambe Nzambe abana komanipule azali kola télécommande yeso afini par yo bouton ozali kola bouton esika nyonso akofinali okokende nazoyebisa mutu nyonso aza na France Zurich Belgique histoire moko nakoyebisa bino na Bible sans plus tarder nazoyebisa bino histoire na Bible David azalaki mwana moke na age même kibukonzi ekipara mwana moke te kibukonzi ekipara oyo aza na bongo oyo aza dispo Nzambe atalaka mutu aza dispo alors na ntango tokomi nakoyebisa bino likambo mpona mo coronavirus na orevele bino eloko moko boye oyebake prophète aza en ligne nazoyebisa bato nyonso baza na Belgique na Madrid kuna ke bozala desu te bosapuye te sur bavaccin bosapuye te sur bamédicament bosapuye te sur bamédecin médecin eza Nzambe mete apesaka ye na ye sikoyo tokomi na ntango boye oyo toza ntango ya dernier village babenga yango temps du soir temps du soir bato ebele bazolala oyo na soir eza na bato ebele bazolala bato ebele baonimba me biso toonimba te tolala te à tout moment toyosapuye na kombo ya Yesu mabongo na se mangenge epai mizizile epai kimwenze epai oyo nyonso internase epai na ningo oyebisa mutu moko David azali mwana moke me papa eza yatindaki awa na kobokola banyama kobokola banyama na tindaki na désert elesa banyama na bapâturage kokoma akendaki kuna alesi banyama papa ya kutu alesaki avant que olesa banyama il faut ntango osisa olesa banyama oleka pa na champ de bataille kuna esika bataille eza entre baisraélite na baphilistien or na kuna na kati ya champ de bataille ezali na philistin mo bandobenge Goliath wana azalaki tellement andobangisa bato ebele nazoyebisa mutu moko eke Goliath avi na ye soki atelemi kobanga tai te kobanga te nini nani masi na ye Goliath ekozala neti coronavirus Goliath ekozala même sida Goliath ekozala même prostate Goliath ekozala même nini kozanga na yo Goliath ekozala pauvreté na yo etelemi Goliath ekozala nini Goliath ekozala même kozanga libala nazoyebisa kobanga kozanga libala te soki osapuye na kombo ya Yesu komona nazongi na kati ya bena ngai David akei alesi banyama na kolesa banyama bien-aimé nazoyebisa na le Seigneur David ntango papa na ye soki olesa banyama kende na fond de bataille esika nani babayana oyo baliyabe bazali ntango ake kuna oyo akekutana na bonne chance éviter akuta na chance mo malamu ya ona jebi sa so za na Nzambe balobeta libaku malamu mutu mo fa na zilika ro ba amene pesa afrika na so yebi sa yo soki okota wa Nzambe balobeta ba mabako opportunité bele so sa prière ko Nzambe David akesa prier likolo ya champ de bataille kuma asapuye na komba Nzambe na bataille babeleka entre ba Israël na ba Philistins. OK na moment là où ezalaki Saoul achaki mo enjeu moko boya bati mutu nyonso aboya Goliath so boni Goliath na peso mwana na mwasi akobala ye et puis na couronner na Israël mo ba ba pe na peso ba richesse. Quelle bonne chance. Na zebisa mutu moko yaya mutu asapuya na Nzambe na kombo ya Yesu akutana na ba opportunité ebele chance na opportunité za deux choses opportunité parfois la vie est koya mala moko mais chance ya mbala ebele na différence entre chance na opportunité OK na vie na kutana opportunité les aînés David a tari taille na été Saoul na moni David a hier était ba ndeko na ye et ba lia ba ya na ye et il est tellement mais que David azalaki trop malice azalaki trop na orgueil orgueil wana azalaki kaka ndenge azalaki combattant ndenge azalaki guerrier alors David aye a kutana David ayisi David esani David ayebisi Eliab yaya tika maina na ye tala bino parce que papa ese mwana otala état santé na bino yaya tama kutana Eliab na ye malice na orgueil na yo tikela biso kuna yo na ye ba orgueil na ndenge za orgueil nani na zoyebisa ye mutu akana Nzambe asapuya na Nzambe mingi bamona ko orgueil so wala bya mene pesi na mukana mama yaya mutu akana Nzambe balobaka ayebe za orgueil ka Nzambe na yo na zoyebisa mutu moko so sapuya kombo ya Nzambe coronavirus ye lokote coronavirus lettre C so na
se tromper tes troisième lettre. M'a révélé le coronavirus. Lettre E est la 15e lettre. Ce que je ne me trompe pas. Et lettre N est la 14e lettre. Lettre O est la 14e lettre plutôt. Donc O on a fait sous la 15e lettre. Et lettre N est la 14e lettre. Et lettre A est la première lettre. So sali l'humanité la moana million sur totalité au moins est 66. La 6 lettres corona est 6 donc 666. Mais on est derrière le moment où vous comprendre que mais dans un histoire que maintenant on s'en s'appuyer dans comment aller sauter. Souvent ça la révélation T. On s'en s'appuyer dans comment aller sauter. Moi j'ai la révélation où on a su en mot exact. Alors David donc allez on a donné que il y a David a mis orgueil na yo. David a tout mis bana Israël ana biso ko mutu e boba me poani. Ya kopanga corona te taite mukuse te to ko na mote. O mutu asapuya na Yesu abanga elote. Nzema mwa yemsa biso na sila somo ya likambo. Po ya na ba eleki monena likambo na mo. Monena likambo o na mo na ya aleki. Ya nzama pambo ya ba Michel Sika Salim. Na vani sa mutu moko. Tamu David a promis na champ de bataille. Atuni Goliath, atuni ndani roi Saul. Banjeni nezali pour kolema Goliath. Ça ya ici na kopesa mutu wa kolema na Goliath. Na kopesa ye o nyonso awuzana posa na mwana na richesse et puis na couronner. Sika ya so bien aimé. Dala soma likambo na ya stérilité ezelote. Stérilité pas nzambe za moke. So s'appuyer pas na komo nzambe na je isaye. On recevoir nous dans la force de votre arte. Reçois. On recevoir ma porte à l'esigo zali. So quand on dit amen ma porte à nous on peut kama masiko. Moto asema sur la carte ya paye pour soit la porte moto. Et si quand on joini, so on ndimika ba mieux mais on a sida no prostate zoli moi. Na libérer so il est mighty name of Jesus Christ de Nazareth. Reçois comme ça guérison. Na joini sa mutu moko. Somo ya likambo. Et bon les somo ya yati. Oh mutu asapuye na nzambe. David a dit Saul le roi MC na boye. Problème exact. Ngai na ondana Goliath. Saul a dit tu es jeune. Aux appels de figure. Aux appels de tête de figure au bundate. Et circoncis au Goliath. Azali guerrier depuis jeunesse na ye. Ah, je dis ça yo. Il y a pas mal de choses dans le monde. Attends, vous avez guerrier depuis jeunesse. Il y a un moment David n'a quitté ça Goliath et fait ça mal leçon. Il y a ici vous allez kopanga monner na likamote. Kopanga pe monner na maladie. Ni une prostate et qu'on fait les genoux devant moi comme Yesu. Et qu'on fait les genoux devant comme Yesu. David a dit na Saul. Saul a dit David a dit David le les amours la mouké moi pour Goliath. Parce que Goliath a guerrier depuis jeunesse là. Son temps là 1 Samuel 17 verset 37 au moment la histoire oyo. Il y a ba fomoni vani David a été naifo na convaincre roi Saul. Opportunité d'abord à tamoter. Il y a monto à l'opportunité. Moi les hommes à l'opportunité. Il faut saisir. On passe l'opportunité là pas mater. La chance là de mais la mike. L'opportunité là parfois malamo pour la vie. David a dit Saul le principe en général na mutu oyo. Saul a dit avant que nous na Goliath lata armure David a dit je ne suis pas de la coutume et là c'était lokola na combat qui course na lion na lata di armure na hote kakazaka na hote manteau na hote manteau zo pesa ba kilo Saul na kolata hote David a dit na okokate tant na combat course na lion na lata manteau te na lata de komwanza na lata komwanza le poko na kolata ba amen na zali sayo quand nous kolata komwanza Jésus est le défendeur de tous les esprits. Jésus est l'avocat auprès du Père. Il y a même dans la biso, à le prendre la biso, à la biso qui est avocat. Nazareth, il s'agit de pas avocat, mais le véritable avocat, c'est Jésus. Il y a ce soir à côté du procès là, il y a un échoué. Il y a ce soir à côté du cameau échoué. Le pas à côté du cameau de David. Donc David a mis le terme à la formation dans 4 déserts. Alors il dit là, ça Saoul, Saoul. De la même façon que j'ai tué nous et les lions. De la même façon que je vais tuer cet incirconcis. Na la tête manteau te tika mai na le manteau oyo olatina kazaka ya kilo. Na zo isa mutu moko. Manteau oyo balaso ya kilo. Manteau eza nini? Nyamo wana manteau eza nini? Koza malibala. Manteau eza nini? Koza mabota. Manteau eza nini? Bino na fani
ko ba na likamudé mo soki sa mabe manto eza nini bokenda eloko me mikanda bozwa kate manto eza nini mutu nyonso soki akoti libala il faut divorce manto na bino ya wana ok manto ezopesa bino kilo il faut molekola manto bokoma Goliath wana eza kozanga libala sa manto parce manto eza ba armure ya Saoul azopesa David kilo David a dit jamais de la même façon que j'ai tué l'ours et le lion je ne porterai pas le manteau oyo pesa na kilo na obete incirconcis oyo David nani Philistin wana Goliath a dit regarde moi ce petit gamin atengi butu David petit gamin David a dit tokotala entre gamin na yo grand totala nani akosa mokolo na tangisa batu mokolo moko olela na mokili ozomona ba grande puissance omona na temps tokomi bakomo okita parce que eloko kiti bango nini coronavirus ba grande puissance babango okita nazoyebisa motu moko biso oyo babenga ba petite puissance siko toyeza bokasi na biso parce que tozokangama na ya Yesu appui na biso eza ya Yesu bible elobela biso les s'appuient sur leur char les autres sur leurs chevaux mais nous invoquons le nom de l'Éternel ce que nous invoquons comme Yesu c'est là que omona nkolo akozala na part na biso nazoyebisa motu moko je lève la main droite je décrète et je déclare je donne je commande tout ce qui était à toi ça va te revenir le bas amen tout ce qui était à toi même mikanda ozwa quitté procès d'aller na tribunal mikanda ozwa quitté na roba apeso mikanda maladie wana ezosila prostate cancer de sein na libéro so yamba na kombo na moya Yesu Kristo ngai na sapule na kombo ya Yesu batémoignage ezebele mais nazoyesa motu moko David atikali bongo te abi na wakombo circoncis oyo Goliath alobi na Goliath ta chair sera mangée sur les oiseaux du ciel et sur les chiens du champ alobi na ye yo nani nzoto na yo bakolia ngo babanyama ya zamba mpe bakolia ngo pa bandeke na likolo Goliath alobi regarde moi c'est petit gamin yaya David alobi azwaka Pierre moko libanga moko na jibesiel na ye ya baguerrier atiaki 5 pierres or les 5 pierres qui représentent les 5 lettres les 5 lettres qui représentent le nom de Jésus a 5 lettres donc na Yesu okolomba Goliath nani David azwi 5 pierres côté ici azwi kaka Pierre moko or na lettre il y a mot amour 5 lettres représentent le mot amour wana ye wana ya Yesu ok il y a Yesu na mot amour lettre premier mot ya mot amour eza or acte wana babenga ngo les actes d'amour David azwi un pierre abeti une pierre azwi abeti pas Goliath or alokotaki 5 pierres représentait mot amour ya mwana nde kombo ya Yesu ok na mot amour eza première lettre eza wana elakisaka les actes d'amour quelqu'un qui ne fait pas les actes d'amour avivre amour te Goliath David abeti pierre moko tak et touché Goliath yaya bandeko tina mwana fukama na otela batela kiti tala Goliath na akoyaki boye eloko elakisi nini dans la pointe elakisi tout genou fléchira et tout l'homme confessera le Seigneur sika ozwami esika nyonso ozwami bafleur nyonso etelemi ekoflechir genou liboso akombo ya Yesu esika ozaso obiate epesi na kanda na mata yaya batala ya Chypre Ukraine na se ozaona sensibiliser bango baza na baka grave globi sensibiliser bango baza na baka grave nazoyebisa kombo ya Yesu eza eleki bakombo nyonso esika boza baoyo nyonso baza na baproblème bobeta mosakoli plus 243 85 41 10 762 plus 243 85 41 10 762 benanga miracle est en permanence l'état de miracle n'est pas encore passé si ton bien est mort essaye le mien alors ce qui t'a déjà pouvoir essayer mosakoli venir dikaja akotémoigner seyo pe omona bikamwa esika ozali na moto moko asimba eloko esika nyonso amona pasi eloko nyonso même papier dossier olingo signer contrat simba nazoyebi soso osapuye ya kombo ya Yesu Goliath akoya ya kofukama eloko elakisi ke tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur tika ete bato
bato banyoso bana Zurich na pamboli papa John esika azali pe mama Micheline esika bozali nzamba pambola bino pour l'opportunité oyo besa kwela komba Yesu pe chaîne oyo ekotanga mikina mikili plus de même etanga mali liboso nazoyebisa mutu moko esika ozali simba ezo miracle ya ba contrat ya kozwa mosala esika ozali dossier wana ka nene simba contrat wana ka ya football ndoko zo signer yango oyo sinon après événement oyo oyo signer contrat ya kobeta na ba dimension professionnelle esika oza ba dossier kopeki na lozu mukanda te na Europe soit na zine Amérique esika oza simba mukanda wana esika nyonso oza oyo kobeta te simba libumu oyo mona te simba misu na oyo libérer onction wana na kombo na moya Yesu Kristo ya Nzambe basapoli kande na oyo libérer onction oyo bato bamona te baamona na kombo na Yesu weyi ya onction omona babota te kande simbi libumu oyebota oyotemona oyotenga ngai na kombo na moya Yesu Kristo bao basalaka te baza na Paris Bruxelles Zurich nyonso na Belgique na bafrede d'ici na bajulme na bajohannesburg na libérer onction ya misala obotaka te ale yambama na mapasa na kombo na moya Yesu Kristo esika ozwani ata bakamuno ozosimba te botokenda poto mosala ezwa yango te ngai nazootya nzambe na ngai sikoya meprese zwaka papie oyo okendaki nango okotisa simba yango na libere onction na kombo na moya Yesu Kristo papie wana elatisa na onction basakoli ntango ezokende bamonango na kombo na moya Yesu Kristo esika nyonso bamaladi azali oyopika maladi nyonso efléchir na genou mais sans plus tarder na kombo na moya Yesu Kristo eloko nanga révélé la fin toza na temps ya temps de la fête du soir zwa mo corona eza na 6 lettres lettre C eza na 3e lettre lettre O eza 15e lettre lettre N eza 14e lettre R eza 14e lettre O eza 15e et lettre N ezali nasi 14e et lettre A eza première lettre. Sur cette sommation et au salaire 66. Na 6 lettres pour le mettre 666. Alors je tableau ça qui n'a pas expliqué bien bien. Nous avons pas pour la bateau nyonso baza sans plus ça pour remercier na ko za na remercier te maître John pe mama Mich pe mon teki epele ya mapango awa mama Geneviève Bianzola ateka mapango pe kinaka mbala moko pe ezoma asuti nzamba pambola yo. Merci papa Dona. Voilà, merci. Merci na Biblia otoye parce que yango pena les ali Biblia oyo esingeli ke tolia poto to na malamu. Le prophète Antoine na kotika yote. Ngana koti wana parce que na landi pena lité wana attentivement sans na bola na biso. Est-ce que cause la possible que le prophète ndemo zaboué mutu oyo aza peut-être na zone na Amérique du Sud qu'on a fait pour na mboka mungo pena musika. Alandi pe ebandeli ya émission oyo kine bandeli kino suka. Est-ce que cause la possible que non ici kazali pe abengi na téléphone au simple pour na yabiki. Ya solo merci papa Dona. Nazo c'est parce que miracle les ande bilé na ngai. Voilà. Ah voilà maintenant miracle les ande bilé na nga. Nazo c'est bato baza na Amérique du Sud latine nyonso. Miracle les ande bilé na biso. Pe bilé na ngai. Ko la benga na la dimension surnaturelle. Ya ko mikumisa te mana yebi oyo kolo le lenga benga na pe le lenga utilisa ngai. Mutu nyonso na Amérique du Sud. Benga mosapoli. Avant la moka, benga mosakoli va continuer nyonso. Ou benga na numéro wana plus 243 85 41 10 762. WhatsApp ya mwana soko benga kozwa ngai. Miracle za dispo, na so papa Dona. Miracle za dispo. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Voilà. Si ton Dieu est mort, essaie les miens et tu verras. Voilà. Est-ce que prophète, non en tout cas, est-ce que ça peut la moutouma vous êtes dit que non prophète peut dire ça la miracle moi pour la moutouma déjà peut assembler la moutouma déjà peut est-ce que tellement va témoignage est-ce que ma ezali en tout cas papa la madonna va témoignage na so so to zana je m'a dit que chaîne Congo Suisse TV, alors il va diffuser pendant le témoignage de voilà. En tout cas, il y a parce que Ezali, il y a pour témoigner pendant ma casse Ezali,
oyo mosusu nazwa bana ebele nazwa bango donc mutu nyonso aya na ministère oyo soit na église oyo CVA mpe na ministère BGS ministry aza na témoignage mutu nyonso epanda na bana ekolimu ti na bamama bapapa mutu nyonso akota aza na témoignage na kati ya ministère nanga mpe na kati église CVA cité des vrais adorateurs eza kuta olobela te eza ebele mpenza est ce que tokozwa ata moko fils kata moko kaka mpe bakeno nzambe pena mpe ya prophète bienvenu mpe asalaka mpe esi deja mpe asala tokozwa ata nini témoignage moko en tout cas baza ebele tolobenga la sœur na biso Rosie alinga kotémoigner apesa biso témoignage ndenge ayaka na CVA mpe eloko nini esalamaka mpo aya na CVA ozala malamu voilà olanda témoignage wana na sœur na biso ongo tokutana juste après merci. Bonjour bien-aimé, kombo nanga c'est Rosie. Bien-aimé naye ko témoigner monene o nzambe asali na vie nanga à travers église ya papa na biso bienvenue. Bien-aimé naza témoignage nanga eza molai mais nazoloba mwa ndambu. Nzambe asali nga donc eleki ebele. Ndenge naza awa nazalaki na appendicite. Nazalaki na ndako kende hôpital, ba yebisanga na oza na appendicite, il faut ba opérer yo, mais deux fois na ndaki ko douter na nga mo opérer nga non ko kati. To sai pe na donc to sai pe na mbongo te. To sai na mbongo te. Eloko ezalaki te. Na kenda ka juste ko kende pa papa na ngai ya molimo ndako ya ko benga ngai ya église na bandaki un peu ko de ko boisa ngoma. Et là, une fois, na loti, on dirait que y a place place aux autres place na église, il y a pasteur bienvenu. Mais qui n'a proposé papa kananga on a zaki nango ya opération. Na bisi papa non, papa des années il faut lobina kena kota échographie. Pour na ba talangai soki opération na ngai ya appendicite et komina niveau papa ebisingai ba coopérer yote somba kaka juste huile d'olive oya nango na koprier pour nango appliquer na libumu omuna ekosila nazu na sombi huile d'olive nanga na ye nango papa sambeli pour nango ebisinga non wanga nango na libumu okomona ba résultat nini nazu pe huile d'olive papa buni pour nango na appliquer pe na libumu bien na lobi na mona tongo na la muki ake hôpital ake pe na salle d'échographie na tongo ba 15 heures comme ça ba bisinga non il faut na zonga na comme ça ba résultat na zongi pe na ki ça ba résultat na ki na ngo pas docteur o ya consulter kinga a bisinga non oza na opération oza na appendicite nyonso ya yo eza normal ni infection ni problème moko na libumu na yo yango wana bien-aimé na ekokumisa monene na nzambe wana na makambo asali na vie nanga nzambe pasteur bienvenu ala nzambe akosaka te bomeka bokomuna meka okomuna aza nzambe akosaka te ntango azoloba na bino ozwi ka foi na yo otia yango liboso okomona makambo nzambe akosalela yo okomona makambo nzambe akosala na vie na yo kotia doute te meka nzambe pasteur bienvenu aza nzamba bishima aza nzamba akosaka te meka ya pambo. Voilà, merci azwa lokumu yemokili ya likolo na si azwa lokumu prophète bienvenu ntango loki témoignage wana esali yo ndenge nini yo osalaki yango to nzambe asalaki makambo wana nzambe autilisaka bato voilà le nzambe aza na kati ya mutu yango toloba révélation par typologie nzambe akoti pa mutu yango eza révélation par typologie donc asala na kati ya mutu parce que mutu wana baza na alliance na mutu wana yango moni nzambe asala na kati ya mutu donc nasepeli komona nini image ya mwana nanga wana alors nzambe apambola parce que ndenge ayakaki na CVA ezalaki vraiment mystique ndenge azolobaki na mpe mpe yaka nzambe aosala na makambo ebele. Et puis à un moment où doute maintenant il y a docteur a qui a dit non, c'est pas possible. Moment où tout ça ni examen Pierre mais comment on va faire l'opération mais après c'est limou. Et on a été mais c'est pour te c'est pas possible. À traiter parce que on a monté. Maman ndole là. Na sepeli commentaire dans ma case c'était mais na sepeli parce que
guérison wana ndenge epesaki accès akangama na nzambe na ngai alors yango nazoyebisa bato ebele meka oyo eza apandicite mais basida mpeza nazoyebisa bino naoyebisa bino ya jete basida mpe baleka na trace na nga mpe bazoleka eza te ya komate nazoyebisa bino essaye le mien et tu verras. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on va témoigner ça vraiment ébélé, les jours au jour, au fur et à mesure, quand tout ça, le numéro, on a toujours différents témoignages de Mandoya, Mikolo, en tout cas, prophète, mon ami, on a sali, est-ce que tu as dit, tu as dit, ça a été dans le moment, il y a malam ensemble, dans le bateau, dans le biso, dans le kilimo, partout. En tout cas, ils ont marre, ceux qui chantent, c'est au moins 2 morceaux. Voilà. Et quand ça vient la Mozindo, et pour animer ma casse tranche. Voilà. Alléluia. Alléluia.
Prophète, nous avons changé. Merci beaucoup, Papa Dona. Oui, pour une année, Mambo. Pour une papa, il s'en a été révélation du Mara. Coïncidence, c'est ça que sœur n'a témoigné qu'habita qui dans l'opération. Na miom pas opérer opérer été. Na simana ngolo kumisa nzambe sœur na biso atindi loyembo oyo. Ce que loyembo oyo zali ngata ba opéranga. Monta muta zala kenana après anesthésie. Ndeko ta lobaka. E ba filminga nze mwana yemba yango. Amen. Donc anesthésie ba lobaka nani maloba lobaka lobaki menga siko loyembo oyo na oyemba oyo ndako yemba ndetu ndomi la masanga. Dans le yémo, on a yéma après car anesthésie en a yamol. Raison pour laquelle la commission de maman. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, on va les potos qui sont émission à Bisso. En fait, oui. Bah ça, vous êtes belé dans Congo. Tout ça belé. Vous êtes belé dans Congo. Comme on va payer belé dans Congo. Là, il y a ma belle, il y a ma lame, il y a ma lame, il y a alors, bah, fait comme mon ami Kolo Oyo, Monique non, un grand pasteur renommé dans Mboka, il dit que là, on a poto pour ressemble à un Nzambe, c'est ça coronavirus. Bah, tout le monde va tiki, va demander pourquoi on a va soutenir les Nzambe, c'est ça coronavirus. Est-ce que voilà, va bloquer on a tout le monde voilà. Les années, et bon, il y a ma bonne Nzambe, les années quoi accorder ça ma bonne bien, et bon, il peut là pour ça va bon de qu'on a eu le bon Nzambe. Papa Dona, ah. Je vais poser la musique, ma question. Tu vas la biso dans la pose à vous, papa va laisser ici Kazali, nous avons pas bon parce que rebelle le mama qui pour naïe mais voilà je ça. En tant que prophète, voilà. Les autres depuis cette chose tout ça les 10 voilà, dans les 10 avril 2020 avril. Vous voyez papa, en tant que prophète, nous avons le pasteur Walesa, la dimension surnaturelle. Voilà. Bon, en tant que prophète, papa voici l'homme. Voilà. Internationalement, la dimension surnaturelle. Dans ce cas, c'est en tant que prophète, beaucoup de makambo. Donc, on a qui, Bamsou Bando là, la mabele, peu on a potopoto net papa Walesa. Voilà. Oui. Nous comme sous nous avons appelé ça, nous avons pendant 7 heures du temps. Na fukami na musu moko ezalaki quelque part na novembre na vandi na moi 7 heures du temps. En fait zanda aesi ngai bana na moi wana mutu nonyo soa ezwa moyo esi la moi na bandaki mo moa ba 11 heures ti mozo kita voilà moi zwinge la vie voilà na posa ne o ozala ok, Baboui. Adonai.